Bonsoir, 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 bonsoir. Tozali lelo nakati ya Paris toujours, bandeko ba bolingo. Bandeko ba bolingo, makambo eza minene. Ba rebondissement et salami na ba sujet. Il y a Mike Mukebai. Mike, non pas Mike Mukebai, oh, alors, à éviter pourquoi comment Mike Mukebai et il y a un parce que peut-être, bon, Nzamba Batela et Siga Zali, la Katia prison à Makala. Alors, dans la oui, bah, rebondissement, ils ont ébélé. Le sujet à faire est Mike Kalambay. Marc Kalambay, au Batunio Sobaebi, que Azana problème, na moi, c'est Naé Peniel. À part hier, tout ça sous une rumeur, n'a pas pratiquement il y a solo P sur sujet à pasteur soi-disant pasteur Moïse Mie, na copine naie, ex-copine naie Eliane de Kitoko. Donc Toromeka ko partager les binos ba news à Sikao bisotozu. Na Kouli Media TV, toujours la chaîne de l'excellence, coordonné na monsieur Tony Makonzo, émission présentée toujours par Yemei Ombre Lili, Kolo Idéologie, Kolo Histoire, et puis Toropé Sabambo TP pour Batumi Barobi, mais bino na Kouli Media, Boza Koloba, Bozo Panza. Masolo ya kitoko boyeme bo remercier akabatu na binote na ba oyo baza pembe na ba oyo baza misika ba oyo basaka pe moi apport na bango na Kouli Media. Donc lelo oyo tozopesa mo bambote na biso lokola na ndeko na biso de tout le temps de tous les jours Kabiji wa Kabiji yo yebi combien ba apport opesa na Kouli Media TV pour ekende liboso. Tokopesa mbote na ndeko nanga Jali Walongo Yalongo Njali Yalongo Patrice na Radio Belgique wana za motema pe frère nanga banda bomwana na kopesa mbote na ndeko nanga Serge Lebeni actuellement na RDC azakuna moi ba séjour na kopesa mbote nanga na batu ebele. Bon, et nango malembe, mais allons d'abord la vif du sujet à l'élo. Donc, Kouli Media TV, la chaîne de l'excellence, à Outi Kozwa, il n'y a pas très longtemps, quand on a minute, il y a un petit penasala, moi, speech, moi, direct, moi, directé, mais moi, émission vite fait. Outi Kozwa, ma solo, fraîchement, il y a Canada. Ma solo, vraiment, fraîchement, il y a Canada. Masolo ya nani, Masolo ya Mike Kalambay, chantre de l'Éternel, na histoire ya ye Madame Naé Peniel. Donc baouti koyebi sa biso à cœur. Monsieur Mike Kalambay na minute oyo tuzo koloba na bino aza interpellé na Canada. Aza interpellé na police ya Canada, na les États-Unis. Quand on dit les États-Unis, c'est tout le continent, hein, parce que le Canada fait partie. Il y a continent d'Amérique, donc continent américain. Les États-Unis et puis le Canada, nous sommes sali continent américain. Donc, ils ont interpellé côté wana pour na masolo oya moi si naye Peniel. Moi si pe aebagité que Mike Kalambay, ça faisait déjà à peu près 5 jours à Siakotaki na mboka wana. Et batu baza remis tout na réaction naye pourquoi ils ont silence. Mais tu dois comprendre que yépe côté naïe azako protéger ni kaka maman ya bana naïe parce que justement babota babalanaki babota a joué un petit peu la sagesse wana que bana lobby bakokola bakoyoka peut-être ba masolo oyo ba incriminer yété en tant que père en disant que voilà mais comment vous êtes jeté en pâture comme ça binomi balé donc a tiki charge wana ka pas ya Peniel yé a bombi mais a bombi nini. Apparemment, azala ba vidéo, yépe, Mike, azala ba vidéo, ya Peniel, ya tromperie na yé, en étant marié, na ba période où bazaki sous na metu mon côté, mais bazalaki toujours marié, soit disant que Peniel, Abima,
pe azobima na camarade na ye na kuna na bamboka wana ya malili makasi. Tozo bango boye parce que ba preuve ezali oyo batu ya sûr o baza na entourage na bango bakomi koloba loba. To passer bino moi voice moko oyo eza en exclusivité pa na biso po boyoka masolo yango ndenge nini eza kotambola. Encore très l'histoire de la vie. Na Moïse Mbilia, le moment où Moïse Mbilia est traité vers solo. La vidéo wana, hier mon amour déjà en novembre dernier, novembre 2019, ma camarade na eu na Canada, na États-Unis, na eu bazar la vidéo wana. Depuis l'histoire ya Mike. Mike a eu été kabete qui m'a snaillé. Mais Mike a joué juste à conseiller, puis moi aussi, il m'a eu, maman a banane. Parce que la fille, Mike a fait une vidéo, après séparation, on a déclaré dans la divorcé. A mis la camarade dans la niveau, il y a les États-Unis, pardon. C'est pas un mot, pas que Mike a fait une marijuana. Il faut tout à fait cette information, mais moi, ça a bloqué en vidéo, là. Parce qu'on a fait un cinéma dans le mais je suis en depuis le mois de novembre. Parce que là, on a tellement on finit supprimé. Mais Mike a béni, à l'ébisséquier, mais mis déjà à justice. Donc, à côté qui, avant même, moi, si à ça l'émission. Alors, moi, c'est les PTK, émission du soleil de Boum, carrière, donc, ça, les gens ont fait la Bible, ça, on peut la besoin, vu qu'à l'unité, à ça, là, minimum à ça, sur les agenda, lancé marque, n'a pas eu la beauté. Il y a un mot de ça, que à ça, les locaux, Mike, à ça, interpellé. Le lobby, il faut attendre quoi? Faut se présenter. À côté qui, avec les États-Unis, juste pour 5 jours. Mais à Kanami, moi, je vais m'exacter, à ça, qui est en deuxième partie, Tozana, l'isolo ya chantre Moussousou, oyo batumi balandaka, de loi comme na église na ya monene na RDC babengi soki cité Bethel, comme on a Moïse Mbiye, abanda histoire moko ya bolingo na mwana moko boya moke ya 15 ans à l'époque, ndenge mwana wana beti na masolo na ye. Mwana wana ya 15 ans a évolué na garçon wana to na tata wana parce que baza na plus de différence, il y a plus de 20 ans. Ba évolué na ye na espoir que na ngonga moko boya kokoma mwasi na ye ya libala. Nazo expliquer bino sujet pour vous comprendre un peu jusqu'où likambo ezokende et jusqu'où eza sérieux. Donc avant dina mwana wana pendant 5 ans pratiquement, parce que tu as 4 ans à peu près pour comment il y a un problème, Mikolo essayer liquider moi, Mikolo l'équipe. Moi, on a toujours l'espoir que Mobali naye ya liboso ya vie ezali pasteur, soi-disant, entre guillemets toujours, Moïse Mbiye. À l'âge à 15 ans, bino moko imaginer moi na moke ndenge wana. Donc baza ko laver cerveau, baza ko expliquer ba makambo, aza même ko osambela na kati ya église wana na maman oya botier. Donc ça veut dire que toute la famille baza na nettoyage ya cerveau ya kosakana te na cadre toujours ya ouverture ya livre sacré Bible pour bazo tshela bango Bible liboso pour ba kosa bango malamu malamu. Bon tout ça la boni eza bongo lelo toyoki que mwana wana a porté plainte na niveau tribunal. Moi je l'encourage à porter plainte parce que Batebele bazom di malisolo na été justice peut-être on t'a posé là que toeba vérité dans comme place ali parce que je ne pense pas que à koyiko combattre na niveau à koyiko oser ko keneti na niveau à porter plainte na mutuko la Moïse Mbiye en sachant que likambazo beza ya lokuta. Posez-vous un peu la question binope. Donc ça veut dire que moi na nga komisa makambuti na suka bazala ba vidéo na ebimi to moni yango mais nani abimisi ba vidéo na parce que ye moko a ebisi ba tupe na émission pe ba parents ne ba appuyer yango que vidéo wana ezaki seul mutu atinde la vidéo wana obomona ki aye bolumbu. Bon excusez nga terme wana mais ça veut dire ce que ça veut dire parce que toi la terme mususu te
Vidéo wana obomonaki atindelaki yango mutu moko kaka pasteur Moïse Mbiye entre guillemets. Et cette vidéo alobi pe ka salaki yango mokolo yo basalaka clip ya ye oyo. C'est-à-dire tellement abimaki kitoko na clip wana, tellement azalaki attirante na clip wana, que na sima ya clip wana ye moko pasteur abi na ye na téléphone non tindelanga moi vidéo namona yo ndenge ozali lelo po esalinga moi babiloko moko boye quoi. Ba pasteur amboko biso nyonso tona biso bato masumu tokobwakela mutu kaka Pierre te boye, mais niveau ya lokuta oyo ya sima Bible nde ezopesa moi